Pour ça, la Netingaï, Bolandara toujours Australie, Congo, avec si tu l'aimes. Donc, tout. En tout cas, tous en a des difficultés belées depuis Tokunda, Papa Nabiso. Et ça a prime, soit je peux dire une petite enveloppe que le gouvernement est bon qui pour Nabiso famille. Et ça qui, jour il y a enterrement, le 26 février, en pleine cérémonie, directeur et cabinet à chef de l'État, à la personne de Vital Kamerhe, na monsieur Papi Nyango, ministre sport, Bayaki, place Nazalaki, pesi biso mes condoléances, balobi que non, immédiatement awa, zoanano, $30,000 au Kendenango, en entendant que président Félix Tshisekedi ayambayo. Mais en entendant, zoao 30,000, boye bandenge nini boko sunga famille. En entendant biso, président, il faut ayamba bino. Tolobaki d'accord sans problème. Kaka na matanga wana, nazui assistant ya ou conseiller ya ministre Papi Nyango. Na se déplacé place Nazalaki, comme on a eu monsieur Achille. Na se déplacé place Nazalaki. Et puis que non compte par ya masanga boko milango wapi. Nabi non, toko milango, je crois nanda ko lobi ça va. Je vais remettre quelque chose pour bokende komela masanga. Na zongi ba bengi nga lisusu pour la deuxième fois. Ba yepsinga ke soki ba pesi yo mbongo ya masanga, ba ko déduire na $30,000 oyo dirka ba otikoloba. Dena lobite bongo te. En tout cas ça ne se fait pas. Ce qui boye, mais na biso tokole la papa na biso nini. Bino bo prépara ki nini. Parce que après ko kunda papa, après ko uta cimetière, toko vanda wapi na ikozala ndenge nini. Na moni assistant na ye à la personne ya Achine. Alobi wana eza à part. Wana eza ndenge to bongisa ki après matanga mutu na mutu akomela mai akomela koka. Na lobi ça va. Ce qui eza boye ça va. Tozeli mardi eleki, mercredi eleki, jeudi eleki, vendredi tulobite quand même ngana fanda kana Lubumbashi fale na zonga na kende pe ko sala msala na ngai na bengi ministre ayambinga te na bengi ministre ayambinga te ndeko na nga mwasi Sylvia bengi ministre ayambite bengi par après ko benga biso oh vous êtes où to epsie place tozalaki ça va tokutana na cabinet na zuba ndeko na ngai to zwinzela to komi na cabinet na ye tomati 5 à 7 minutes après a komi ba installer biso to vandi a recevoir biso to kote azotu na boye ko sala nini bon tozaki inquiet to ko sala nini bon tozui quand même tout le temps ya komikitisa to sololi na to yebisi que non to ye par rapport ya petite enveloppe na biso oyo balakaki biso jour ya matanga olobi non commission nano esili kosala ba calcul kosala ba calcul nyonso bon je ne peux pas vous donner le montant aussi longtemps olobi te ngai na yebaki na zaraki reçu par directeur ya cabinet ya chef de l'état la personne ya Vital Kamerhe a prometa ki alobi que non oyo $180,000 ya rapatriement na organisation ya obsèque ya papa na yo il faut ozala bazozo mbongo wana ozawana balongoli par ya famille o mosusu etikali bakie kosala nango matanga place bamimisaki mbongo wana nazalaki te nayebaki te nazo je fais partie ya commission d'organisation mais nayebaki te na bamimisaki mbongo nayebaki te na mbongo ebimaki boni ezalaki boni nayebi te ce qui est vrai oui ministère apesaki biso elamba wana maputa ya kolata ya famille apesaki biso 30 quelques chemises na je crois 12 polo mais à part ça na mbongo baiki kopesa biso ya komela masanga prix ce qui to sangisi montagne oso ça ne dépasse même pas $3,500 ça ne dépasse pas $3,500 babandi ko yebisanga ke ba ancien léopard il faut ba mela bona ebité par côte par one ce qui ekozalaka na $3,500 bon nde wana nazo comprendre te sur 180,000 oyo babimisaki wana na présence ya Vital Kamerhe directeur ya cabinet ya chef de l'état alobi wana
totia mpanzi mais bobongisa bango 30 000 sikoyo bopesa ministre andimi gaban tokende comme alobi il faut bopesa bino 30 000 sikoyo liboso ye moko directeur ya cabinet alobi na ye moko ministre ayokaki mais awa lobi ezaki na cabinet ya ministre ya sport bamenace biso ti jusque koyebisa basoda bapolisier wana baza wana ke tobima te tozonga likolo tokende kosinye biloko toyebi te nde nalobaki na bandeko na ngai ndenge ngai na engagé famille na kokota wana te na kosinye eloko moko te. Si vous voulez m'arrêter bokangisa ngai parce que nayebi eloko moko te naye kolanda ne fût-ce que 30 000 na sengi ebele te parce que ye moko azalaki wana directeur de cabinet azalaki wana tozo tunazo ebisa biso que monsieur le ministre ya sport azo ebisa biso directeur ya cabinet aza chef na ye te ayebi ye te chef na ye eza premier ministre na président de la république tozo tunazo ebisa biso que monsieur le ministre ya sport azo ebisa biso directeur ya cabinet aza chef na ye te ayebi ye te chef na ye eza premier ministre na président de la république tozo tunazo ebisa biso que monsieur le ministre ya sport azo ebisa biso directeur ya cabinet aza chef na ye te ayebi ye te chef na ye eza premier ministre na président de la république nalobi ça va nde na sengi na bandeko na ngai tobima tokende parce que tomonaki tokoloba nini tozaki entouré kaka na bato na ye soki mbongo wana ezali nga na kosenga na public soki mbongo wana ezali biso tokokende biso moko te tokomi menacé tolingi tozala assisté na monsieur secrétaire général au sport monsieur Okito tolingi tozala assisté na mutu moko peut-être ya média na mutu moko ya ministère ya nini na général tango for ya vita il faut azala wana parce que papa na biso azaki mwana na ya vita tokosenga général tango for azala wana papa Okito azala wana nde tokose sentir à l'aise nde tokende kokutana na ministre Papinyango pour remettre biso bosala neti ngai bolandaka toujours Australie Congo avec si tu l'aimes donc tout le temps bosala neti ngai nazaka toujours branché parce que ezala bemission ya kitoko makasi bango kitoko makasi bosala neti ngai toujours sur Congo Australia. Féliciter l'équipe de nous, ça on vient comme professionnel, image, qualité, laisse tomber, carré. Aux opposés, ma question nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, nous avons que jeunes congolais, beau continuer bongo. To l'union aux amis en Australie, même taille na idéologie en Australie, maman ancien, en tout cas, biso tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui ne liboso quoi. Vous allez là. Australie, Congo, divina Nancy, donc, voilà, c'est bien, on va toujours. Zoa.